tangu yango oyo tozo lancer appel oyo na mutu nyonso ya motema malamu. Mutaleki nzamba azate. O spirituel o nini on s'en fout de ça. O yazali kolo aleki nyonso. Tozo ibelela bana nzambe nyonso ya partout dans le monde. To soutenir frère Nabiso Patrick Tingi. Na longwa na groupe Sinak était juste nabi juste aujourd'hui na démarrer na groupe Sinak. Ceux qui na longwa qui groupe Sinak loin de mesa Sinak était. Même sur les groupe Simba, Obélis Boy, ou bien ce qui groupe Nini. Donc les Sinak loin de qui j'étais le président du groupe Sinak au Nazakuna un exercice. C'est ça, na longwa qui n'a été. Je suis toujours même na lo je suis dans les Sinak. Non groupe c'est na l'autre. Groupe Salina no elo côté. Sans misu oza utilité na société parce que pour ça la foza na misu na yo o ezola kisayo ke imabe malamu donc de konabiso aza stationné pour misu ezate mais auti na groupe mo quelconque ou peut-être intervention ya malonga ezate. Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Anzela todo ta tingi awa tokomi wapo o pompage maliboso tomona yango maliboso tomona so du mouton. C'est joli, kitoko. C'est très joli. Bana biso bayakuta so de mouton. Nga moni yango ti. Intérêt ndio zanga nzela mbouteillage ti. Intérêt mbouteillage. Bonjour Aminata. Loko tout à pardon. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba telemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki antivol kaka seyo nzamba mawa mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa.
bobenganga banda to bande kobengabazoexplike biso bamemi bisobango bakwei na moto na mite. Ah oui, très cher internaute, nasi botamboli na biso banda bisika to wuti ti to ekokoma awa na kati ko ya koluka oya biso ndeko oya biso moninga ya Masano na kombo ya Patrick Tingi aza awa tozozela ye abima. J'espère qu'il abima dans un peu de temps. Vraiment to souffrir to kwei na ba moto bota makolo minata pa fisto so koko za makolo minata azwi choc akwei na moto na cameraman ba kwei na moto po banzela eza vraiment mabele ba poto. Donc nzamba azaka bolingo na yebi kende to komi nde pe to kozongela na banda kuna biso. On est là, très cher internaute, vraiment ezo sala pasi. Tolobi to lingana tangu toza na bon moi. Pourquoi to luka kaka to kunda mutu? Pourquoi to luka kaka to somba ba cercueil? Pourquoi to luka kaka to kene nécropole? Pourquoi to luka to sala boy? Et pourquoi pas sauver âme ya mutu oyo azana besoin ya lisungi. Yango FK télévision et puis son père TV balobi te. Lokola azani ndeko na biso aza artiste lokola biso. Mieux vaut to se sacrifier to koma to la kisape ba fan na biso to la kisape ba kondiamboka na biso ba mona esika ndeko na biso abombami na tangu oyo apasi et surtout que l'hôpital mingi eza na mupandi oyo mais yaza na kati boy ana moyen de transporter ana voiture te miso ezomona te miso ezomona te donc je ne sais pas akosala ndenge nini po biso to ya awa vraiment to souffrir siko ye mutu aza na misu te biso bato na misu mibale to souffrir siko ye mutu oyo bapimeli misu mokili botoli misu parce que to yebisi ye aya asola na biso na yebite soki mama ko bengela biso déjà Patrick aya parce que to lekisi déjà temps ebele na nzela to sapela makamususu to koma to sala na ye musala et puis to kende bino moko bozwa ye Aminata soko za maloba muso baksa Caroline yo yebaki makambu ya Patrick te mafana yebaki yango oyebaki yango ata bino moko information malonge tamboli te et circuler te ngana oyo oyebango et puis mwana batu malgré qu'il a malade il s'est forcé à se déplacer banda a ou à place audio moko moni comment te souffrir tiko ya na kitambo na terrain vélodrome pona ko ya ko lela chiko pululu ata bino moko bino boza bande kone ya groupe moko le boza ko bana papa moko mama moko biso toza ba voisine toza bana ba mama leki toza bana batata mwasi ma femme merci na nous pona miko pe singai mais bande konanga ça fait mal hein? Ça fait très mal. Maladie baswetaka ngo te soki ata tingitinga ndo bela makolo soki ata ndo bela malaria ou bien nini wende totamona bandeko mosusu tu biso to boso bunda pona ya dadi c'est autrement mais tingitingi place oyo kozwela ya misu nde oyo komise vraiment incapable de tomona na mona telo ko mosusu eloko na obakisa te eza pasi Ozomone loko obakisa te Caroline mais aza mwana ya Sinark c'est ça le mal au biso tozo déplorer aza mwana Sinark fallait bino nde bo motiver bato comment c'est possible que non si lelo depuis tozo zelaye aya sa biso depuis tant ni na koti malade po akoma na niveau oyo et puis place oyo boye kotike awa na ebité akomaki awa ndenge ni même si eza pas na bango mais il était déjà une artiste oyo asaza ki reconnu ayebanaki pourquoi pas bolukaki bocha e place moko oyo kozali les facilités ya kokende ba hôpital ya kosala boye osala boye enfin premièrement nanu pour malade ya tingitingi eyaki na doit ko apprendre ngo ngazaki suna coupe sinacte nazaki na coupe sinacte mais na yeko zonga coupe sinacte n'a pas découvrir maladie oyo na soleil na président mais ils ont ba démarche oyo groupe Sinak esalaka wana ngala za na Sinak te na yebite soki ba bandaki nani parce que o eza télévision na yebite soki président bandaki na niveau nini soki comme na on a place nini parce que to sola ki na ye ngabi metingi les 30 kutu ma fa esalanga passe les 30 so na teli trajet muso monenga pena pikite ma misu les 30 tinga ya tina salon. Donc ce que ça qui trajet oyo pour ya komona nga na salon te na ebité nga ndo katsa za msuba côté ba pompage
azaka pembeni mais alongo boye aye les 30 na salon et puis les 30 on zaka lundi écoutanga na répétition ah babenga to zaka na président babi tingi aza na salon oui aza na salon ya karo lokwa bino bomona na te lokwa bena ngangwana lokwa bino bomona na te ngamo siko na komo kita ko mona bino ekutaki pela président bité atindaki délégation mususu eyaki otala ye mais ça ba démarche au babanda déjà wana ezaki par président mais tant on ndeko déjà na minute oyo na lobana nous pas état que actrice ya président Caleb état que actrice comédienne likambo ezwi ndeko nanga état que artiste oui état que artiste likambo ezwi tingi le pe kozwanga mafa bino lo na otala son père azana groupe Sinacte atiki ba dema atiki ba tourner atiki ba ni mais ayeto luka et puis na satanda ki te na trajet auto sali nando akazala mbudi ezala ngo pompage mais za mbudi ya kokota et puis à se déranger aya na matanga ya pululu non makasa nzoto eza mais place malade ezuye eza ya misu donc o epekisi ya kosala nyonso ki kosala aza incapable ya kosala aza incapable ki koloba na courage nyonso ta koloba mais place malade ezuye nzambe nazo zanga maloba donc ce qui misu te aza na ye bien mais Caro, vraiment pour comprendre l'émotion, ouais, Aminata Zolela parce que koya esika au franchement to souffrir to souffrir to bungi to sali boy siko yo biso to wana miso to souffrir et bongo mutninga o azomona te na ebita Aminata par rapport à mambo ezoleka loba un mot eza passé vraiment je ne sais pas ce qui tingi bakoyi ko bimisela biso ye mama bayela biso tingi j'espère que bazoyela biso ye déjà balandia FK télévision ba âme sensible ba cœur sensible vraiment beau s'abstenir parce que c'est pas facile comment muto azaki komona azaki kosala musala et lelo a se retrouver aveugle pe aye ko se retrouver awa na famille. Et pourtant aza pe na famille ou eza famille artistique o bazalaki na ye baliaki na ye bamelaki na ye basalaki na ye nyonso basekaki na ye mama tokoki kozwa Patrick soki akoki koya mbobimisela biso ye parce que tozowela temps na ngonga déjà temps nyonso ekufi biso na nzela tokite depuis 7h tala tozwa kokoma il est déjà 11h25. Depuis 7h, tobimaki bandako, moi je me suis réveillée à 6h juste na sokoli mbangu na ye okoma mais tokomi awa na 11h tobungi tokieye boye tozozela arrivé à Patrick Tingi l'artiste au hasard na maladie au azobela. Très cher internaute, ça fait mal franchement, ça fait mal au fond du cœur. Tout ça passe. Et ça passe, bon. Tout ça, bon, peut s'abuser moi quelques minutes, le temps va bimisser, la biso tingi, bobi ke, bazo bimisser, yako bimissa, so kaye, to continuer, bon, peut s'abuser moi quelques temps, ah. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Très cher internaute, vraiment, nasangi maloba.
Ngana koko loba mingi te na koko commenter mingi te. Bonjour Tingi Tingi. Bonjour Fatou Kaimbe. Tingi Tingi, artiste et comédien depuis année nini na groupe ni obanda wapi osali ba année combien na monde ya art? Bon, Tingi Tingi a bandi na groupe Sinark depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui na demeure na groupe Sinark. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui ozo demeurer na groupe Sinark. Mais na ebi ke Tingi Tingi akomaki na Angola. Akendaki na Angola, bo voyageaka na président Caleb si je me souviens. Oui. Otikala na Angola, mais ndenge nini toyebi ke Tingi Tingi atikala na Angola malamu. Tomoni kaka lelo nga nazoza l'informer ke Tingi Tingi akoma aveugle. E bandaki nini na otikelo micro, solo la na population, solo la na ba artiste, solo la na ba fan na yo, o bazwaki temps ya kotalo ata na pièce moko, expliquer bango, eloko ni ekoma parce que to oyeba te. Nini ezui misu na yo nini esali ke okoma boye. Ok, merci beaucoup ma Fatou. Natikali na Angola pour na former groupe Sinark Luanda. Tokende 2015 na bandi pe musala bien et 2016 le 27 janvier 2016 na zwaki maladie. Donc ezaki mupepa kai na muti sala kinga. Écoutez, na trouvé normal que peut-être le matin je vais voir encore, mais depuis les jours là jusqu'à aujourd'hui que je suis devenu aveugle et c'est pour cela. Tingi Tingi, tu es devenu aveugle depuis ces jours-là, c'était quand, année nini, et ça fait combien de temps depuis que tu es aveugle? Je dis comme ça, et c'était le 27 janvier 2016. 2016, donc 4 ans. Oui, je fais 4 ans. Na 4 ans wana ba soin nini o Tingi Tingi azui et puis de quel moyen au longwe na Angola yo mutozo monate o ko se retrouver lisusu awa na Kinshasa. OK. Na zui soin penja approprié na penja na zui soin te que je te dis la vérité que na zui na soin te na zo ke na hôpital bazota la ka so batali babi bapesa nga pe suite te balo bapela côté mais balo bakaka miso eza bien moi babenga na batali babi biso to mona nso lote mona ba vandiso donc c'est ça que na longwa ki Angola ezaki église o na bandaki ko sambela kuna l'église Watchman ba pasteur na ngai ba sangana ki les églises ba nigérien ba sangana ki balobi que non il faut obima okende na famille na yo okende kozwa soin parce il faut zonga. Parce que les pays na ote, c'est ça. Parce que les pays na ote, okendaki na mission de service. Okendaki na mission de service, si je comprends bien, ko fongola groupe Sinark Angola. Par rapport à la mission de service, malade comme Elio, pendant que ozaki na kati ya formation ya ko former ba artiste na kati Angola. Et le connu ni groupe Sinark est apporté par rapport à maladie na yo, na ba soin na yo groupe Sinark et salineti nini. Ok, groupe Sinark, ils ont un particulier, mais groupe Sinark, non, pas particulier, na katia groupe, il y a des personnes où ils portent un plus, c'est ça, je vais dire la vérité, c'est ça. Eza na batu oyo baza particulier o peut te bango merci parce que balobi bayebaka moninga malamu na tango apasi. Mais on ne parle pas de particulier, on parle de groupe Sinark parce que ozali effectif il y a groupe Sinark osala ki musala ya groupe Sinark et puis eloko ememi yo kuna ezalaki mission de service. Toza na besoin to yeba ke non par rapport il y a groupe ba memaki nga na hôpital boye, ba salisi nga ba examen boye, ba médecin ba lobi boye, si jusqu'à ce moment nazo zela boye yango toza nango besoin. Non, groupe esa na elote. Groupe esali nanu eloko te. Na ebite bandeko balandi ya FK Télévision, Son Père TV, ba chaîne nyonso ekolekisa émission oyo, to mekana nu ko landela likambo oyo parce que depuis 2006, 2016, ça fait 4 ans à particulier te. Nazo tuna okendaki mission de service pour na ko former batu na kati Angola na compte ya groupe Sinark. Tozo tuna eza neti ke
mutu moko asala na société moko azwi likambo carrément société esala ni ezwaka ye en charge yango na ina yeba société na yo oyo eza Sinark esali nini banda obandi maladi depuis 2016. Ok, carrément Sinark nano esali esana eloko te. Donc nakati sina part particulier baninga Nadine Mavinga Babu Kabesa Junior donc batu bazana bango o bazo pesa ndenge nangi ata prisa moko pa pesa nga mwelo ko mwa mke kana ndenge na moko c'est ça mais groupe penza boeke au autant babimisi au capital nanté groupe penza autant ezate juste kaka en particulier muta oleka moi nini tandis que ce n'est pas ça qu'on a besoin et loko muta za nango posa eza à retrouver vie balobi misu ezali vie misu eza vie nalina yeba tango ozwi maladie o démissionnaki na kata groupe Sinark olongwaki to ndenge nini pourquoi tuninga bongo te na tuni parce que soki mutu azwi problème na kati esika carrément esika na fo ba s'en charger na ye boye ke non ndeko biso toye oyeba bango na sima tokomo luka to alerter batu et à combien plus groupe oyo wutaki il fallait ki esala makambo biso to sala yango tonto yeba peut-être so milongwelaki na yo yango wana mwaye ba kotango isu ezete lokoko mika ba connaissance ndengo fandaki na batu mutu na mutu akomi kosunga yo. Ok, ce qui na longwaki na longwana groupe Sinark était juste na bi juste aujourd'hui na demeure na groupe Sinark ce qui na longwaki groupe Sinark loin de meza Sinark était même sur les groupe Simba Obelisk Boy ou bien ce qui groupe nini donc eza Sinark loin de qui j'étais le président du groupe Sinark au na zakuna un exercice c'est ça na longwaki na te je suis toujours même na lo je suis dans les Sinark. Il est dans le Sinark, malgré il est malade, malgré tout, il demeure na Sinark. Sikoyo na yebite, makama maladi na yo, tourbillon batu nyonso mupepa ba tourbillon kuta mutu na nzelo ofandi bo mupepa tourbillon ze le koti na miso ça se fait ça les maranango to benga ngo mupepa kaina et zo rappelle mabele ke ba mupepa kaina mais ndenge nini ya yo mupepa kaina et komiso aveugle pendant 4 ans. Bon, je sais pas, peut-être que c'est les choses spirituelles. Peut-être aussi c'est les spirituels. Parce que batu bakolo bake te azaki maadi ya misu oui, maadi ya misu nanga nazaki na peut-être ana Congo na misu banda déranger mais na banda la talinette te qui ya misu te na la talinette te nazai normal. Misu mutakolo bate maadi nyane banda kate nazai maladie ya misu te ndoka misu kande sala moko et dérangé mais j'étais bien tina kende kangola j'étais bien tina momana ezamba moko diku lokwa babomi interpréter isanga bongo donc je voyais non il y en a 21 ans tambo nzina papa mabena tango isami mba mo misu kanga mitilelo c'est ça 4 ans ya mutu azomona te aza na mwana ifatangisa mwana fa lesa mwana fa luka pona mwana elobi sans misu oza na esika moko te oyo okende kosala sans misu oza utile te na société parce que po sala foza na misu na yo oyo ezolakisa yo ke mabe malamu donc ndeko na biso aza stationné po misu eza te mais auti na groupe mo quelconque ou peut-être intervention ya malonga eza te lelo FK télévision son père TV tout oye solola na ba fanatique na yo solola na bandeko na yo ba artiste lokola yo oyo yo pozalaki lokola bango ozalaki ko exercer na bango oyo ozwa chance à retourner na bango na ba oyo pe pendant que au voyage qui ozwi chance ya retourner na bango te ba bimi pe na sima na yo yebisa bango na motema na yo souci na yo posa na yo eza nini bakonzi ya mboka ministère ya culture et art on a bengaka mama Boboto, mamour de moi, mama ni mama, mama Olive Lembe Kabila, mama ya bana ebele, solo la. Cameraman soki okoki kozela biso tingi a solo la aloba olongo la linette ba mona yo mokile mona en tout cas lelisa penda kelelo. Ok, merci beaucoup na balandi nyoso ba fan ngai obanda osepela na ngai tingi bon tingi naza malade misu na nga ezomona te donc naosenga na bafani baninga na baartiste
Alain Mavitu, Kanto, merci beaucoup. Merci. Nzamba pambola yo. Na baninga na misusu. O bazo sunga ngai, bazo soutenir ngai en Zolo. Donc merci beaucoup. Bozala na Bob Kabesa Junior Kombuzo et Masananga Junior Gelor Mongeke et Bobeti Luzolo, Maman Gracia. En tout cas, merci beaucoup na ba soutien topé na ba obo sananga nazolela. Nyonso wana eza elo côté. Souci nanga eza oko kabilanga lelo. Lobi na osenga olobananga na lembi. Souci nanga eza na mona parce ceux qui na mona na osenga te. Ceux qui nazo sala na osenga te ngape na okabila nde batu mususu. Pe na bandai ko sala na bandai ko kabila batu mususu. Mais lelo nazo sala souté, je suis stationné pendant 4 ans. Oh nazaki nango peut-être oba asala ki abomba kité 4 ans, c'est trop. Oh nazaki nango poche etikali vite. 4 ans lia osala kate ozobimisa kaka. Obomba ki ozobimisa donc c'est trop mal. Mama njo ni mama nalomba kwako kwa nangalia niko mtoto wako nafanya mafilme yako sipati hata kitu mama. Ya Damien Monekene, papa Damien. Donc je suis là donc nazo kokate donc ça fait très mal et ça n'a pas si donc ndenge na koma. Donc j'ai quitté même Lemba pour nakima matongi ya batu. Donc j'ai quitté Lemba devenu ici à Kingasuka, que moi j'appelle ça Kingasuka. Na ndimina za nanga koto pona peut-être na Lemba souci ya batu na koya okufa. Parce et ba ko utiliser kaka souci nde o ekomemanga mbangu na mabele. Parce que la première chose o emema mutu na mabele mbangu eza souci. Parce que ceux qui n'ont pas souci donc na koza souci. Peut-être Masananga wa uchukufa Shikopululu. Peut-être souci mtememie mbango. Il manquait des choses, même il manquait même 500 francs pour acheter même de l'eau. Il manquait l'argent pour payer le loyer. Ils ont côté na mutema subitement à ça qui crise. Bah même qui c'est trop tard. Bien aimé, je manque. Je lance un appel que je manque. Je suis dans une famille pauvre. Ngamnanda soutenir les botanangai. Maintenant moi je suis resté assis. Comment je vais le faire pour soutenir ma maman et pauvre maman qui est le fonctionnaire de l'État qui touche un salaire que tout le monde sait que 58 000 ce n'est pas l'argent. Qui touche 58 000, il ne saura pas de me soutenir pour ces maladies. Tout le monde qui me suit, qui me regarde, aidez-moi dans cette maladie. Je ne saurais pas. Naza ba collègue nangai tout temps na bino na inikine na communication et ceux qui bolanda ngai bo soutenir ngai s'il te plaît. L'honorable Betty Pitilo, tu es là, le président de DSNP, tennis et basketball. Soutiens-moi. Et Nazo lancé appel na Vienangai à quartier, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Viens aux ans 166, aux ans 160, B3J 160. Vienanga aux ans 166. Les gentils Ngobila Mbaka. Les gentils Mbaka. Donc, je connais la famille Mbaka. Famille Mbaka paye binga. Mais je suis malade. Je suis quitté Lemba pour venir ici à Kingasuka pour éviter des problèmes, des coques à gens. Parce que j'ai quitté pourquoi je suis maître aussi. Je suis judoka, deuxième dans le club Geda. Parce que si on va mettre, on va mettre, mais ça à moi bien. Et c'est pour cela que j'ai évité des problèmes pour venir dans ces coins, reculer, pour demander que soutenir Ngai Penda. Je demande ça. Donc, tout le monde. Vraiment pour comprendre, ils ont pas si comme on a des coboyés, ma ami sur ce qui sont bima, ils ont ma ami soit pas si. Le but est nous réellement vivant. Tous en abomoko, c'est ma toute première fois banda na yoka, qui est yazobela, ils ont balali bosso na mon aïe. Comprendre. So ma ami sur les bima, ils ont la qui est pas si ezali. Alors on a besoin de soutien que mutu pesa babi ko lakisa mutu na ko pesa mutu malamu lakisa mutu à reprendre musala na et ceux qui bazui kaka soin oyo bo comprendre émotion na ye ceux qui soin o eza approprié et monani azongeli musala na ye je ne pense pas qu'il y a ko se mendier na télé ke bo sunga ngai
c'est un artiste ayebi musala na ye asala musala na ye très bien posa na ye eza azongela misu na ye azongela misu s'il te plaît courage azongela misu na ye asala musala na ye bamesene nyonso oyo basungaka baartiste boza wapi boza wapi botelema balobi tosunga moto aza na bomoi ke tozela kufa mpo tokunda ye bamesene baproducteur oyo basalisa ye na bafilme na oyo basalisa ye te bachaîne ya bayoutube ntango yango oyo tozolanse appel oyo na mutu nyonso ya motema malamu moto aleki nzambe aza te oyo spirituel oyo nini on s'en fout de ça oyo aza likolo aleki nyonso tozobelela bana nzambe nyonso ya partout dans le monde to soutenir frère na biso Patrick Tingi na mabondeli parce que quand on parle de la spiritualité esenga mbongo te esengaka prière po sunga ndeko na bino bo prêter main forte vraiment je vous dis na filme nzela bomoni bisika to wuti po toya kokoma awa siko boyebisanga mutu aza place boye akobanda biso tozala makolo mibale na misu mibale tosouffrir po toya ebongo ye mutu azomona te po akendaka hôpital boye bandeko awa koluka nayebi te bassociation eza ebele bassociation ya soki donc eza bomoni ke eza pasi eloko ya liboso na mpona badémarche mpe eaboutir mpona ye moko kutu amonaki koya boye na solitude na ye amonaki eza mpe azala kimia azokani makeyela bato te mosu na milie kuna mosu eza nti mosu ekobeta boye ekokanisi basouvenir akala mosu bato misusu ekozala facilité ayembala moko boye awa sikoyo aza na ye mpenza mpe rekile bon nayebi te soki akolinga balukeli ye abima wa makambo mosusu mais eza problème na ye ye alobi azaki baninga mosusu sikoyo yango wana donc mpo na place ye mosusu bakobaki non babimise nanu kuna eloko toza yango besoin eza nanu soin na place oyo aza tokobundana kaka aki hôpital mafa aki hôpital azongi mpo na mpe kimia oyo kimia oyo mpe mpo na ye ngambo na moniki aza na réseau te bisangaki karo naza kuna naningi mama navanda na suka soki kinga suka navanda na kinga suka mpona koyoka mosu koyoka eloko boye ebimi boye eloko boye eyembi boye banani basali boye nyonso wana ekolata ye tanke amoni nanu apporte soki mosusu basoin ebandi mpenza bamoni ke non na scanner balobaki boye emotivaka mpe motu mpona koloba balobi ke non bamaki hôpital mais baye suite bazopesa te siko azoyeba te suite ane ezozala nini soki amoni mpe yake mo eloko moko ya avance ke basaki ye examen oyeke non miso no ndenge ekomi boye soki tosali oyo examen bobe te opération boye okomona no ata soki olati nete okomomona epesaka mpe moto malade d'espoir donc ndenge aza boye aza désespéré aza vraiment désespéré aza vraiment désespéré très cher Kinois de partout bozolanda émission na biso oyo nayebi ete nzambe atelemisaka toujours bato ya mitema mawa mpe ya boboto ntango nazomona bato ya mitema mawa boboto nazomona mama animama mama Olive Lembe Kabila mama oyo atonda bolamu mama oyo atonda boboto mama nzoko alemba minu na ye te mama nzoko alemba minu na ye te apart wana biso moko baartiste lelo baartiste nzambe akoma kofongola ata mwa 1 franc tosangisaka mbongo kaka te soki moninga akufi président Masumu oyo aza président ya ANTPC président ya baartiste comédien nyonso nazolancer appel epai na yo nazolancer appel na bomoko oyo eza dirigé par président Bobo Manoka na fondé Christian Shoga nazolancer appel oyo na président Douche Kapanga oyo aza président ya Aimons-nous réellement vivant nazo lancer appel na ba association nyonso ezo englober ba artiste c'est un artiste oyo asalaki musala na ye 20 ans de carrière 20 et quelques carrières eza ebele
na mosala leta soki moto asali na suka nango azwaka ya ye pe de compte final mais ye aza na posa de compte final te azaka na posa ya aide ya baartiste aza na posa ya aide ya bafani na ye fani oyo azwaki temps ya kolanda tingitingi ata na eloko ya mokie ata koseka stress ya mokie oyo alongolaki yo oyo mpe ozwaki temps ya komona ye te sunga ye azonga na kati ya scène omona koma talent evandi kati na ye vraiment soki toye awa toye mpo aza moko kati na biso toboyi tozelaki akufaki nde toye tolongoli bamituka na biso ya chere tolongoli banini na biso mpo toya kolakisaki biso nde boyeboye te toye mpo tolakisa yango te toye mpo nde tolakisa bato ke moto azobela bato basala nini réagir. On n'a pas trop à dire, on n'a pas trop à faire de commentaires. Là, on est vers la fin de notre émission. Et Poto Kabwana, Tozo Pesa Maloba na Yemoko Tingi Tingi, Aloba, Oyo Yamunya Koko Loba na Bafan Nae, ya partout. Bato Angola, Tingi Tingi Azalaki Nabino, ba artiste Angola, Oyo Pe Bazaki Nakata Sinak Angola, Oya Dirijaki. Ce qui se manifester et cause malamu. N'habite minata va to plus à tingi parole, ce que ko peut ko bakisa maloba. Na ko no ko kana ngoloba te. Esa nga bien te. Nga na tingi na habite amoni nga te me moi aminata. To e ba na moi théâtre pe na te moi mama libanda libande belé. Donc ma fa donc nazo e baté na loba nini. Passion nazo ka so ezaki batali sa ngo libanda boy, mais ba moni comment nazo souffrir. Donc il y a importé ça tous ans quand le but le corps ça a été il y a belé autre PC ko qui ça va pas ça sauter na minute mais au moins message autre les qui ça ba chaîne belé en tout cas résultat ça la to bi que nzambe le ko ateli misa biso lobi na buto benga 23 ans na zo ya mbate mais na rappelé ba 0 maman obini te lobi na tongo toko tapa ting na tele mitongo na tiki bana na ngana ndaku o na ye poza nuko bana na ngape ndeko na ngai donc nzambe asimba mitema batu asala ke bato na batele mabalo ba moko potebi que soit côté scanner moi ma nini moi kisi moi nini en tout cas oyoka bien on a peine dans ça convaincu oyoka bien pour source nini maladie ça qui trop caché même ngana ebe na ngote na yo konka pa na yo donc nzamba sunga pia sima mitema ya bato yo ba monaka bato yo baza sima na biso mama ni mama tous de la montagne kufa te poso akufa ki a ngeza su musika te tonga to ya tonga to na poto luka ba image to tia 4-3 bamsu baza awa ya to lobaki na son père TV na FK TV ton luka source to ye ba place zo uta source to zo ye ba tout ça to ba ta polémique to le ka to finga ba tuté to ya ka na source to ye ba mutu nino afana azana kuku abimaki déjà mais bokoti se na kuku zo kana isute poka boy na souci be mutu mona na zanga na za famille belé mais ba to sundolanga au mona kaka lobaki parce que biso to za famille na ekoto artistique vraiment to sungana union fait la force na ba prière na biso soto tekisi na mayela ya monganga ekokoka te me na mayela nzambe toyebike nyonso yolekana ngo malamu son père TV vraiment n'a lancé appel na artiste au bazana poto ba diaspora là je vois mettre en pinga maman na jou motema ya besam je vois Duche Kapanga je vois Hans Luzolo je vois la Duchesse je vois Papi Kador je vois Hervé Aurore namoni lisusu nani Maxi Bondowe namoni 2 minutes Igor la merveille Omokoko namoni Mama Love namoni Mwamulopwe namoni Herman Kasongo namoni en tout cas artiste baza ebele Wangler boza ebele bo se sensibiliser tozela kate muto kufa poto tinda mbongo hein tozela kate muto kufa mama Lipati hein Gypsy Bonganga mama Lipati mama Bolmengo baza ebele mama nani mabele mama mabele mama eyenga nani jetu nani nani mususu mama loketo basa ebele na poto to se sensibiliser apo Firenze le parfum de bonne odeur ya fioti ngoma vraiment ba artiste basé belé kuna spaghetti botelema oyo aza artiste eza pasi komona ke ba artiste tozo mitika tozo misleka aza makasi il n'est pas malade mais aza na posa misu
abotami aveugle te azalaki moto abanda ye kosala tokopedre mutu boye botala ata bino mo nde moto avandi mais loko eza important ya nzoto ya motu misu place malade eke okanga ye na misu parce que na minute osolaki ata na likolo angaka simba ata beki akotala boye ayebike nzela boye eloko boye na minute oyo aza vraiment handicapé moko nayebi te ya misu c'est trop grave. toza na papa na biso kuta bela akoma na problème ya makolo papa sonzo totournaka na ye ti lelo toza na ye parce que misu na ye ezali 2007 kazaka na babeki wana ti lelo aza na babeki mais azotambola azotourne mais ndeko na biso akotourne ndenge nini misu eza te donc bandeko balandi bandeko ya Kinshasa pe lokola président ya ba groupe, je vois président Jerry Matondo, je vois président Bod Rock, je vois président Elombe Soukali, je vois président Saï, je vois président Bobo Manoka, je vois Jorvi, je vois Mama Leandaya, je vois Bato Belé Bazana ba groupe, Mama Via Queen Mother, Suzy Bantou, moi ça Pembe, Mama Thérèse Nana, je vois tout. Mama Ibakata, Gabriel, Mama Top Wato, donc artiste nyonso, ba jeune talent, ba ancien talent. Totele ma mercredi na ki réunion ya ANTPC, ya président Masumu eza na réunion mercredi na 14h n'espace les érudits. Franchement, soki to monani pona likambo yo ekoza bien makasi tango obima na ndako ebike ndeko na biso fa banana na hôpital ya munene bamemeka nano kokoti sesu ba point ata na bimi na ndako na mwa $5 na ngai ya pamba ke soki na komi na réunion tatika ata moni $5 eza pona tingitingi baluka déjà ndeni ya kobanda premier soin ekozala bien makasi ba artiste to telemaka te so mutakufi to telemaka te so mutakufi yango bo bakomi ko finga biso deux fois ba finga biso pe bana raison pour anini te. Pourquoi pas? Bofandi na bino osala ba staff ba nini na ba batera. Pourquoi pas mbongo wana bobia nango na réunion mercredi vraiment mercredi na senga tingi azala présent na réunion soki moyen ezali na mutu akoki kotambuse aya na na réunion mercredi le quoi président Masumu akosala réunion mercredi azala wana présent yo mutu ya motema malamu fanatique. Tozo pesa numéro parce que numéro na ezozala un peu ya kokanga. Ntingi wapesa biso numéro na ya mutu azaka na ye comme ça au monique naza na besoin na tindele na lo moi particulier na Tigo Cash batapoto moi nini numéro ezali akopesa biso numéro na FK ezali numéro na ya son père TV ezali comme ça bon rejoindre biso et puis de toute façon biso ezaka so mutatindi to tia ngo preuve à l'appui to sani to komisa po baliaka mbongo mutu azope aonyo kwa mate o avancer te tingi soki okoki koloba moi quelque chose parce que to komi na suka. Ok, merci beaucoup na ba fidèle, ba fan, ba tunyo sur bazolanda émission oyo. Merci na bino batu bo sale fort ya kokoma kati nisiko en tout cas nzambe nanga mona bino et je bénis aussi l'église place na ensemble les prophètes Josué Guéret, nzambe ya pambola yo et l'église cité et délivrance tout le monde et je salue aussi l'évangéliste Jean-Claude papa nangai et nani quoi l'évangéliste Kabunju Alessa. Merci beaucoup papa na balosambo et na papa Diba, merci beaucoup na Rosie Walesa, merci beaucoup na bino nyonso bozo kolinga kotika ngati na balosambo nzambe apambola bino. Merci beaucoup nazawana nazolela toujours naimba kanzembo nanga baba minalia baba usini ache minalia o baba usini ache o baba wa mapendo baba usini ache o minalia baba usini ache o sambola ngai yawe oyanula ngai papa nangi na mona moto akopesa nge loko mais soki namoni te lobi na kosenga lisusu okindoki nanga se na koyemba Yesu bulelelena okindoki nanga se na bajene Yesu bulele o bulelela bulelela bulelele okindoki nanga se na losambo Yesu bulelelena okindoki nanga se na bajene Yesu bulelelena okindoki nanga se na luzensu Yesu bulele o bulelela bulelele bulelele. Merci beaucoup mama Johnny mama na leli pana yo mama na sale émission lisusu
mpona mbala mosusu naye kosala esu émission na leli mama mona ngai na bandeko na ngai nyonso l'église mama Godé mwasa prophète botika ngai te les bergers trésor et frère héritier d'héritier et papa Jérémie Kinwani et papa donc merci beaucoup la sœur Marina la sœur Dorcas donc tout le monde au ba soutenir ngai bolemba ngai te na losambo bo bayenga te nazawana toujours nazo senga intervention ya Nzambe nazo intervention divine ya Nzambe parce que Bartimée aveugle a crié qui fils de David aie pitié de moi que Jésus azongaki ngape bato bakangaki nga monoko na telemi aie pitié de moi boyokanga mokili mobimba aie pitié de moi bato bakangaki nga monoko mena telemi masala nga duche kapanga alobi que sokomoni ndoki babelelaka j'ai crié dans une voix forte aie pitié de moi Jésus criait dans la tombe de Lazare Lazare sort Lazare abimaki bien-aimé bosunga ngai je suis le serviteur de Dieu que nazana pona kofinga mutu te kotonga mutu te yo pe ozota l'émission koina ngai te que je demande que je suis dans les besoins c'est pour cela que je suis venu demander comme cet homme il était dans une porte de l'église pour quémander les aumônes. À la 9e heure, il voyait que Jean et Pierre montaient à la montagne, allaient prier. Et cet homme a dit, je vais recevoir quelque chose. Et moi aussi, je crois dans cette émission, je vais recevoir quelque chose à travers de vous, que Obozo Landangai. Soutiens-moi, donne-moi quelque chose, fais quelque chose. Peut-être aussi, qui n'a maladie, pour me marquer quelque part à Monaki. Moi aussi, je demande, fais un effort. Même aux Amboka Musika, appelle. Balimero Zawana, Benga, s'il te plaît, et je demande que j'ai toujours à prier, parce que peut-être que Baloba, Libota Bande Bazabandoki, Naye Bissayo, bien-aimé Olandangai, tout le monde africain, tous à Kalabandoki. Mais moi je dis, c'est une grâce au se retrouver dans la famille Bandoki, parce que Oyebo Sambela. Peut-être que Balobi, que moi si Naye Azwakinda Salibu, moi si mon côté à Botamaka, Obison monaka déjà ba découvrir tout soit kaka ibasio ici basalelaki bien aimé koloba n'importe quoi te soko ngo soutenir soutiens-moi naza posa te naloba musam te bominga misu libota na ngai moi si au bien pays na kindaki bien aimé je demande que nzambe kaka nde akota likambo na ngai parce que ce que tout c'est les choses spirituelles que les choses spirituelles sortent par les spiritualités et c'est pour cela j'ai nazo wumela na kati ya lusambo je vais pas sortir parce que bible c'est surtout comme na tamoko que mutu azo ina muninga na ye mutu azana mbongo me alingi ko aider mutu te abzo préférer que mutu atambula ni lambe toboka mutu asekaye et que na sepela nzembo mama tala mwana imba kankamana donc alobake bena kati mutu atanga vanda pa ba parents ceux qui a les poissons c'est qui a ucho senga ya mesanzungu ne mesana na matembele ye ce que monya la tilambeza ka toujours ya kotoboka parce passé les qui mutu a commencé à mais ceux qui zongi na Galates 5 chapitre 5 bible sabiso na kitaka na suka fruit ya malamu ezaka amour ceux qui ont amour toke liboso ceux qui tombwami nzambe wana esapeka malamu bien aimé ezana batu musuku tu ba obela ba yebana te peut-être ngai balandinga pona yebani il y a beaucoup d'autres personnes qui est malade dans les fins fonds qui ba souffrir que asalaka kombote avant que en train de souffrir il y a on senga na lancé un appel na ba o ba otalanga ba diaspora ba mécène ba producteur na biso on a joué pas na bino boyebi major du salut major oui major du saidi vena biso alemba mopao alpha bokole ya Rémi Kilola na ça ba filme pas na bino et puis les autres na tangi ba kombote na ba o na sala mingi pa na bango ezabino bosunga ngai surtout mopao lettre A. Merci beaucoup. Comprenez notre émotion. Ça fait mal, franchement. Et ça n'a pas si. Kotika kokuta muninga na eta oyo. Et ça pas si. A repé sa numéro oyo. Et puis à part wana torocha numéro FK eza wana numéro Aminata son père. Bobenga na ba soutien na bino. Yami José Mabilama. Ba producteur ba producteur Titi Kalu ML Mama Boboto Mama Boboto balobi Lili Muswamba balobi yo osungaka osalisaka bo sala vraiment quelque chose pour naye
nzambe nde mutu afuta bino mpo mutu amokili afuta mutu te. Est ce que oza na numéro okopesa bakojoindre yo? Plus 243 Tcheko Damboka, plus 243 85 38 81 184. Plus 243 85 38 81 184. Et puis la deuxième numéro, na préféré le numéro même ya Caro ou bakoki ko rejoindre directement 089 97 79 888. Donc 00243 89 97 79 888. Parce que koto yaza moko réseau et los à la raté. Ceux qui vont contacter numéro on a pesi bino ata numéro apesa qui ata na FK mais à son père bozwa bamoko o esenga pona problème ya ndekonanga Patrick Tingiting. Merci beaucoup Caroline et merci au Télémakaka nayebi ki bako combattre yo nayebi qui parce que tu es dans les synarques et que yo otie mutu na makambo aux à l'aise te ba lobana yo belé kanga matoi et parce que batu balinga ite yebana mais bon mon nango c'est une tranche 4 ans que mutabela bo lobate que mutu moko atelemi po lobana si ba combattre mais bitumbeate nzamba alongisa ye pe batu nyonso bomona biso naza ceux qui une erreur bo soutenir nga passer na faible na soutien te na soutien te donc bo soutenir ngai 4 ans que mutabela qui avant tout le monde dit que donc 4 ans pour ni temps belé boy parce que je veux pas naza édité na meki na makasi na ngamoko na kokite se pousser na telemi na gangi na belé na mongongo makasi bo edengai. OK. Non baksa boye. Na kati ya famille tozala kebele. Nasi na psas nanga sinark ezana ba omisu ba telemaki. Pete nga nazala kite. Nga pe nazo za par nanga. Na kati ya ndako na biso na baka sinark ezanda ko munene. Tozana papa oya asalaki pe parce que na sola pe la président. Abi asalaki. Peut-être place ya sali. Place oya suki. Emusu ko belonga na ko belela. Et comme même sur un plus eza feti te poto bombe la mutu ya kolia biloko eza pawam oyo komi sinak ebundaki mais na place oyo ngai na zongi sinak to moni ke mutu azo demere kaka na wana to bundaki na sinak mais na minute oyo eza sui kamba sinak te parce que tingi aza kaka mwana sinak te akoma mutu ya mutu nyonso tungala lo bango lo na famille na nga bibile bomo na boy ngaju na okufa musu bomo na bo lukata botala place ke na eza musu bo simbanga te parce que na koma déjà ya batu na koma déjà mutu ya batu nyonso alors tingi déjà biso la snack to prendre soin na ye pendant 4 ans lelo oyo batu babundaki na sima na nga na pesa na zo préciser bien polémique na lingi na ngai te parce que bino babango babundaki na ndenge na bango bana snack tingi pas en dekonanga toza la famille to ba tebele toza bana bakosa la baboto bango 15 mais eza la moko be mibale azali kamuso ko sala mususu pe o asalaki na ko bateke ngana vana nye po na kuteke mususu batu bado sala te nga azaki na snack te na ko kuta place o bazwele ba traitement na ye place sukeli nga azala ngo ya mingi te tangu mafa yo yoki tangu Aminata yoki son père biso to yeti awa ba o pe bakoyoka mbela na biso bakoya alors nga pe nazo bakisaka un pierre na lingi te ezala soki ndenge moko ye moko a soulever yango parce que mokili eza drôle mafa na ota déjà kolongwa groupe yango na boye komela nga suma kambo belé tozo soutenir kaka o eza télévision tozo soutenir na yeti si awa oya koyoka kobela o pa ko sala ngo ya koleka toza na besoin ya bika président moko akiko zo pe nini kene ngala ngina commissaire place boy na yebike ko les président nga Caleb te parce que pe abundaki place oyo ya suki ya place oyo ndeko na ye soit papa kulutu na ye na monde art papa leki na ye parce que ba président baza mikola président nga baza ba leki ya président nga bazali oya komona ke ezala ngo te ke o tapage nga ezala besoin ta ko sa ba tapage ta bango mais ndeko na nga bika omoni ndeko na nga abika omoni eza bongo en tout cas merci na mafa merci
lelo eza samedi kutu ya moko asesanga blague samedi mpe akaka obushaka te mare okende nga binako okende samedi bambonga bamarie nazwango ti lelo so samedi lelo na sacrifie mpo na ndeko na nga Aminata bazobenga ye kutu batournage banini me totiki tozalaki makambo kosala te me toye koaporte pierre oyo akolanda biso yaka soki mpe bolingi ke non karo ozala ndeka tobandi likambo oyo tokendaka bareunion moto akufi azata eloko bosimbaki te tokutana nakendaka bongo sikoyo ata moto ayebi place te lokwanga na si namoni place oza wapi nimeo na nga na pesi karo nenaki te pa tingitingi ya kozwa nga nakoya totelema non na likambo yango totelema 4 ans c'est beaucoup 4 ans c'est beaucoup totelema naza prête mpona kotambola partout oyo ndeko na nga kokota soki famille kozala soki mpe famille artistique oyo bakolinga basoutenir biso totelema ata lobi so mosusu yange aya boye abenga nga nakoya nakolanda ye partout ndeka na si na telemi boye na ozonga esu nsima te encore une fois merci na mafa merci na Aminata nzambe amona bino nzambe amona mpo tozalaki ebele tosalaki liste oyo ntango bobengaki nga lobi karo tokite pa tingitingi membre ya bino basinaki ezanga bi atanga mona se présenter naza déjà elongi ya sinaki mais bacameraman ya youtube bani bazalaki ebele oyo babaki tongai tozala plus de 10 mais bose présenter bino mibale eza te bozanga ye makambo kosala mais nasengi bino ka merci mpo na soutien oyo nzambe amona bino merci nangi nabakisa boye nalobaka eloko chaque fois motu soki aza na problème aretenaka biloko mibale na vie baoyo basungaki ye na baoyo babwakisaki ye très important yango wana nalobaka mingi merci beaucoup mafa ya Aminata oyo bozomona awa c'est la maman de notre frère Patrick Tingi une pauvre femme oyo asakomi na âge oyo mais akomi kozwa mokumba ya mwana oyo falaki azwa charge na ye mama naboyaki kopose question oyo epai ya Tingi nalingaki na bandango na pa na yo mama nga mpe nafanda na lemba nayebi mpe mwa masolo ebele est-ce que boyoka te ke Tingi abundaka na lemba na bamaître moko boye abandaki koprotege motu nde babetaka ye azwaka choc makasi na motu est-ce que abetela bino lisolo wana nayebi ke Tingi azala etone ke maafa ayebi likambo ndenge nini mpo nga avanda ye na source nakendaka nanu kose renseigner nde natuni lisolo wana moto abeti yango nayebi te mama soki abetelaka bino lisolo wana baye obetela biso lera uti na ngola abi mama bapasi na komona nayebi te soki ndenge nakimaka babetaka nga mabe nakena olamuka na Saint Joseph babetaka ngai nazwaki neti kuna liso abandaki koprotege petite sœur ya président na ye Caleb Tukebana wana nazwi yango na source autaka poto bamaître wana balingaka soki baatake soki leki wana nde ye alokaka lokola aza sportif asala protection ya petit frère ya président na ye oyo eza président Caleb nde azwaka choc na misu esali ke ya lekisaki yango ntango ake na ngola esali nini eye kobima nde ebomi ye misu oyokaki yango siko parla atake mama moboti ndenge bolobi ke mwana akufi misu mais soutien ya groupe eza te okoki koloba nini na président Caleb tala caméra loba na ye banda mwana aya bayaki na mwasine na mwana tovandi bake premier jour oyo bango bakomaki ntango bakomi semaine oyo elandi bakei esika Caleb azalaki oyo nakoya kotala yo boye na boye 10 000 francs apesi ye mwana zongi mwana banda ayaki ti lelo eloko moko te kisi te eloko te tokopotana kaka bokende na église boye tokeboke nga nde nakoma kokumba ye me moto akendeki ne na ngola esika mwana ake kobeba miso atiaka likolo awa te amonanaka te toyokaka ta ye te kolia na pasi makambo na pasi kaka nopotanaka kaka oyo église wana lia mwasi na azalaki nde baza kokende siko ntango mwasi aza te alinga wana akoma kolo nyonso kotambolaka neti lobi lelo samedi jeudi mardi tozaki kaka kokendaka mbule kobetelaka biso na nzela kabona makolo bato akoleka bato akotuna bao bayebi Tingi maître mama nosimba ete nomona ete mama simba ye kaka bokende mama bato bakosimba ye me moto ye avandi ne banda mbula 15 ayoki sango mwana ongala azaki kovanda na ye mwana ongala azaki kovanda na ye akokaki koyawa mpe azwi ye ake na ye abandi koswa ye
eloko moko te siko papa ya tingi alobi nini parce que papa nayebi akomona ye ata moke te mpo akendeki biso akokufa te bandeko na ye nyonso bandeko na ye bana kasi ne yaya ne baleki na ye basilika babi malamu basa mabe ye alobi te nga na moni nalingi biloko wana te tozongisaka mabe na mabe te nde ayaka kobomba na koto abiso navandi na lemba naza maître soki nake bakalu fungola nakekinga bwa naza maître ekozala mabe nde ayaki kobomba ye azwi abombi ye oli alanda ye ayasalisa ye yakamati atiki ye atiki akufa kuna baloba bango wana nde mutu basalaki boye nga naza nanga na mwaye te naza nanga lisungi te mama Olivier uniangalie mtoto wangu mama Olivier kuya mama Olivier sina kitu mama Olivier mtoto wangu unisaidie sina mtu mama kuya ma chère internaute présent mama Olivier tingi même question wana nalingaki na banda kotuna ngo no liboso mama pourquoi kokache likambo ya boye yo ozwi choc mpo olingaki oprotege mutu moko ogarde ye basala ye mabe te babeta yo à tel point ke ozwa choc na baner ya misu et pourquoi si lelo kolela te s'il vous plaît bandeko na ngai bozolanda biso ça fait mal na point oyo tokomi 4 ans oyo tingitinga leki nango c'est beaucoup toza esu na temps ya kolobaloba mingi te ya koloba kozongisa su 4 ans nsima te point oyo tokomi sikoyo na point ya kodemare na baoyo baza besoin todemare na bango ensemble tingitinga aza lano na age oyo akosunga mama na ye eno pauvre mère comme ça amemaka tingitingi alakana tingitingi totelemi tobi tingitingi aza ya famille monene mama merci na ndenge obateli biso ndeko na biso il est temps maintenant totelema batama bazolanda biso baotika biso te baotika te mwana aza lonu na forme aza en forme tingitingi ndenge aza boye il faut ena sunga ya yebwe mama yango oyo eno yo okoma kotambola mpona tingitingi mama kolela na yo olelaki pendant 4 ans baoyo basungaki pendant 4 ans wana to bafue lisungi na bino te toza a mpona tokondane te tosala nini te mais toza a sikoyo mpona tosala tomema solution place oyo bino bosukaki na baforce na bino biso sikoyo na baoyo bayebaki te na baoyo bazoyeba tongi tobanda sikoyo kotelema sikoyo bato mosusu baza nango me bayebaki te keza na point oyo na mama ndenge alobi ke bandeko ya tingitingi babaki ke tingitingi baokipe te parce que tingitingi azalaki miso kokufa te azomiso kokufa baoyo eza bakomaki na niveau wana basala nyonso mpona ye même papa baboti tingitingi alobi akokota makambo oyo te mwana ye fazonga malamu deja eza punition bapesi ndeko na nga eza punition bapesi ye moko te bapesi na pauvre mère oyo aza awa nga nazoloba ngo o parce que tingitingi aza ndeko na nga bamoma oyo topasa na tingitingi en tout cas nayebi te nakomesira ona eloko moko te nakomesira na eloko moko te na se ya moi oyo eleki bomengo eleki nyonso tingitingi en tout cas 4 ans yango lelo totelemi kolela te mama pe kolela te ntango yozolela boye epesa mpe ndeko na biso mpasi nzambe akotika biso te aminata so oza mwa likambo ya koloba parceke sikoyo nalinga tuna ntango babetaka yo wana basoin nini ya malonga oyo ozwaki pendant agression wana oyo babetaki yo mpona protection oyo bandeki kosala basoin nini oyo ozwaki nazala na Saint Joseph apres nabimaka bango bataka mpenza motu te bakontrolanga nde mingi koto me babetanga nde kosa arme awa sikoyo na Saint Joseph bango bayeba teke ezala na miso sikoyo na banda oloba te nakweyaka na se bakotinga hôpital wana bandaki banda osanza makila yango moi batalaki mingi koto teme ezaki makila zolo mpe ezaki bouché na bamakila motu kutu atobolanga nayebi te ke makila noir ebimi apres ya rouge ekomi kobima donc ezaki makambo ya motu me bango bakontrolaka mingi koto donc sans le savoir mpe nga na sa médecine te nayebi te donc c'est ça
peut-être ebandi kolia malema mende salanga beauté mafa eloko eza choc moni eza ko accident social yango muso kozala na mintsana oyo capacité mais choc nango yaka après donc eza choc moko bo oyo azwa déjà yango mais c'est normal eza pourquoi ce qu'on appartient muto eza normal ok soki na ina ni wana nzambe pena so toyeba makambo mais makambo c'est si la kala mais c'est si là. Très cher internaute, là, Malobande Sili, président Caleb, on a bien gâté Kieps, mon papouche, Yanga Yandako, vraiment. Ce qui te côte, ce n'est pas pour te ridiculiser, ce n'est pas pour que bafouer ni naoya ki papa. Toninka aime surtout la msaba sens na yo pour comprendre que ndeko na biso azo souffrir. Et surtout que choc na ye et wutaki na menace to na ko beta o ba beta kaye ba betie lisoko ya munduki na zolo côté ya misu a kota ki Saint Joseph ndenge ye muka zolo ba yango mais sauf que balandela ki na mutute eza likambo ba yeba eloko nini ekomaki na misisa oyo et ça la fonctionne ça ka misu totelema ensemble to sunga ndeko na biso botala na pauvre maman oyo botala nanu une fonctionnaire de l'état azwaka combien pour azwa charge ya mobali mbinga o akokai ko banda na 34 000 francs 20 dollars azwaka na fin du mois yango nde akolesa tingi ya komeme na hôpital ya ko prendre soin na ye santé na ye oza un problème yo moko mona ke na ko gérer ngote partager na lecter ba tonga ndenge za sona na problème na monki na suki mafa tala mama na komi boye position boye to na ko kate na biki na za bande ko nga ata muke même tato baloba to linga na kate mena makambo to telemaka to nga to sangisa to nga to ma niveau te mais to ko tana na condamner pe na président atenga abazipa ki on kota pe na za pe na côté nete franchement kandenga minata lobi en tout cas babomba raté bomba na ofeti po eza biloko olia opesa bato balia eza normal mais y a pas si babomba raté yebisa baninga esika oyo moni osuki partager yango na baninga batelema tingi babi mutu azalaka ya mutu moko ya mama soka za na libumu nde mama za boy tingi azaki ya yeta ngazaki na kata libumu ne 9 mois mais banda bimi saye de zéro tina ajo akomi ya mutu nyonso. Le prévané, moi no boti lelo zwa sala e mabe leta okanga opo aza mutu a leta sikoyo tangu yo moni ke ngai lokola papa na ye na se limité awa et surtout que mutu aye bando mona ye opesi 10 000 francs ils ont même pas 10 dollars ti lelo na roya oui en particulier mutu bako le kaya talinde ko na biso mais ce n'est pas toi ils ont groupe doit s'organiser et yeba que non mutu na biso moko aza malade on doit faire ceci on doit faire cela donc vraiment lelo so bomoni penda to lobby mingi parce que toza na posa artiste azonge la scène toza na posa artiste azwa charge ya mama na ye na famille na ye ndenga zaki oswango donc na ndenge ya mabete bato ba mesana ko balola makam na ndenga sima mabe bama balu en tout cas so bo baluli wana etalika bino mais biso to lobby pona bolamu ya ndeko oyo to lobby te poto minimiser mutu to lobby te poto faire chanter mutu to lobby te poto faire chier mutu mais to lobby po ndeko na biso aza ko souffrir po lelo nga peso ki naza na pasi na ko belela naza na bandeko ebele na théâtre na ko loba bo tiki nga ye na zo kufa boya donc ba ya soki nde bakoki te to nzamba lobby ke non botika volonté na nga wana autre chose mais soki ba ye nzamba lobi ke na bikisi à travers un peu makambo buno bosali eza bien to yaraka atende to yaki pona pululu merci na bosanité ba chaîne ezebele ekoleka na Belleville TV ekoleka na Barezi TV ekoleka pa ya Vincent batu nyonso botala émission oyo bo réagir s'il vous plaît bo réagir ekozala bien merci to roya lisusu to kozongela e lisusu parce que ndenge to yebo toza na besoin de kaka solution ba prière na bino makambo eza spirituel esenga pe prière esangana de partout bobondela na sija prière lobatali loba moko nzambe kanisela ye
spiritualité te po et comme avant muta sunga communauté ko eza spiritualité moi to sunga eza te to vanda to ba soki eza spiritualité ba prière na bina tape oui tous les deux côtés to vendre la wana penza parce que to confirmer que ça ka spiritualité spirituelle parce que so pesa spirituel to prier même si ça peut spiritualité to prier pekaka eza très important voilà. Tout c'est spirituel donc oui, aucun n'a paramètre ya africain mais pour na mundele akoluka avancer ayeba qu'est-ce qui s'est passé parce que mutu azaki bien juste ka poussière ekotie et akomi bongo et pas mundele ça ne se fait pas donc yango to lobi to telema ba médecin ya makasi o batala rapé na ye moko elonga mwana na ye amoni te ayebi elonga mwana te mwana okokisa 3 ans. Le 16 février 3 ans. De ayebi akilonga mwana ete mwana mwasi. Yo oko ede tingiting. Ata le fait kaka jour mwana na ye. Nzambe abosa na te. Merci, comprenez notre émotion. Là, on est à la fin. Donc, Nzamba Pambola Batunyo Sobalandi émission Oyo. Asimba pe mitema ya baignon Sobalandi yango pona ko aboutir na quelque chose. Tout ça la émission pour rien te. Tout ça la émission pona ka ko lobate, mais tout ça la émission pour tout mona fruit ya quelque chose. Et ko ça les 50 de kona biso, ceux qui a moni misuli susu lobby. Ata soka pesi biso te mais lipamboli wa kosengela biso pa nzambe ekobakisa ebele. Merci maître Guy Chinois batu bazali kolela bino bato apoto bosutena biso ka batina ka bongo ba Gisèle ya mamoto motema ya cappuccino le boga ba vie na ngai mi José Mabilama ba Nadine Lumaya na Londres yango nde ya kolakisa ke biso Anouarit Gemena olobaki mama fabolukela biso tingi to mona problème nieza nini alobi à cœur ouvert donc bino pe bo réagir. Merci, bye. Oh,